tika na yembela yo kolo tika na kumisa yo kolo tika na sanzola yo. Alléluia, amen. Kolo tika na yembela yo kolo tika na kumisa yo kolo tika na sanzola yo. Alléluia. Mbapasi ya motema elikia nanga esimbami epai na yo kolo tika na netola yo. Alléluia. Oh, nalingaki na beba sinalingaki na kufa yawo bikisinga yaya. Alléluia. Amen, amen, epai na yo. Amen, amen, epai na yo. Amen, amen, epai na yo. Alléluia. Men nalingaki na beba sinalingaki na kufa yawo bikisinga yaya. Alléluia, amen. Merci na bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo. Merci na bino nyonso oyo bosomba fidélité pour la kolanda émission Tolobela Mboka Congo. Na yango bandeko balandi na pesi bino mbote. Tika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino. Lelo penza tokoloba. Pamba te soki bomoni to bandila ko tombola nzambe tata. Po ete soki oseya zali ko bika la sena moi oyo zali ngolu na ye. Pamba te pola Kabila la Félix Tshilolo. Mais océan esengeli akufa avant les 30. Kasi nzambe alobi nini? Pamba te bakanaki. Kasi nga na yebisaka bino ete bisika na kendaka na bisika na bimaka. Bino bokoki penza koyeba te. Lobi bandeko nazalaki la bemba gombo. Bolandi yango ponga na lobaka pamba te la yebisi bino nazali moto ya bilobela te. Pe moto ya kobanga Kabila te la Tshilolo. Na lobaki ete na kokoma. Pe bomoni nga na komaki. Bandeko balandi. Tozo bunda pone kolo. Kasi lelo tokoloba nini? Lelo nga la bino fotoloba. Pour lelo ezali semaine ya suka poto ke les 30. Yango na lobito solo la. Todo solo nini? Les solo ya Bemba Gombo na République démocratique du Congo, lisi kulu aye ndeto ko développer l'émission lelo. Toko lobela leso sonini bandeko balandi. Toko lobela peuple congolais. Lelo l'émission lelo. Nini leso toko lobela bandeko bangai. Toko lobela Kabila Kabange coup d'état reçu pambate azali ko koma président ya Sénat. Soki bolandi malamu makambo bazali ko kenango na yebisaki bino uta kala bisika ona utaki kasi lelo na komi en océan du Congo bozo mon accomplissement Kabila akokoma président ya Sénat po etache mongoloto aye tokolobela lisusu nini lo lenge ba sénateur na ba député ba kendaka bongo epa ya Tshilolote o azali président protocolaire atako baluba baboyi kasi bomoni bango na molongo s'il vous plaît epai ya Kabange Rwandais azali ko dominer plusieurs Congolais wala bomoni wala bazali ko tambola pali na molongo moko na moko azali ko fuye bango azali ko sala bango nini ndeto ko yeba yango la kati kasi bo fanda pela bo bomisa matoi toko zwa yango na bolai bwa basango bande ko pasipe ma wana République démocratique du Congo tika océan de la presse à Mwamota lo sako bakulaka ah nzakomba folange itungi anita baben il faut que yo moto tateka joli qui est na Canada ah mama vava nazole la bino la Canada ba ko kanga ite masola fournier petite sœur propre li passe à océan de la presse ino na CNT live océan azali l'océan du Congo ba yande l'océan bisiko ba reke bazalaka bisiko ba balani ngana zaka na fleuve te bisiko Kabila tonga na fleuve ay na ko meka l'océan kasi ata yo Félix yaka l'océan total soki okomona banyama be bakomela yo te kosaka l'océan te soki bobutu ateka une grande partie ya Congo ya Zaïre à l'époque po ba pesa yeka ko seola moke na mwanda ayeba kitina po yebike ko zanga océan na mboka ezali pasi yango tala musala océan azali ko sela bino bandeko to banda wapi po ete nyonso ezali makasi kasi tokota nanu na kozwa moto ya Sénat oyo Joseph Kabila Kabange azozwa kalate bandeko bangai to solaki tolobi contrat ya Félix Tshilolo oyo asinyaki mwasi ya Joseph Kabila Kabange basalaki mariage ya mabe Félix bandeko bangai tikala pesa bilo planning na bilo ata kwa koboya me onga nazoloba yango nezaki na kati na ye alobaki adribler biso ba congolais pona sima akosepelisa biso alobi akoma azwa bokonzi pona sima akodribler Joseph Kabila Kabange mayele na yezalaki mabete ya solo ndeko
azali kokotela ete kasi maile maye ezalaki mabete alobaki akoya tokoyoka na ba congolais ba kosola na bandeko na kasi lelo Félix yo moko telema netando eke yebisa bandeko na yo ya UDPS okomi wapi na projet ayo oyo zwaki na mama na yo bokomi wapi yebisa bandeko ba UDPS ko yebisa peuple congolais te po peuple congolais ba yebi yango baza ko information pour le ciel de la presse kasi yebisa bandeko na UDPS o ti siko baza na kati ya liloto ya komona ete lobi to bokula yo ko balukila Kabila kasi bokomi wapi esalama na note président oyo alongola bokonzi abengisaka ba sénateur abengisaka ba député ya ekolo Congo moto boye ko bengisa bango ezali bongo président mais yo moko président za kalanda ko te tikilo lelo oza locataire koya lisusu te papa koya na yo lisusu te ozalaki locataire mosusu azinga nde Félix Tshilolo c'est quoi Kabila linga récupérer parce que tchakié a loué nanu bisika yazalaki bandeko ba sénateur lifili batelemi kokutela Joseph Kabila kuna bayambaka ye président de la République démocratique du Congo nde na yebisaki bilo na lobi pays ezali bongo kingakati capitale Kinshasa to Congo bandeko tango bakende kosola nini basalaki makambo bango nyonso ya kobongisa ete ye Joseph Kabila Kabange azali kotia mongoloto wa ye na kozala président ya Sénat kasi na lobaki to la lobaki te akobima te malombo mboka siko tokota la population congolaise peuple congolais bozali batula bolema bozali babelole lobi tokende koyoka mona mboka Bemba Gombo lo sako bokulaka ye merci papa na ngai parce que otelemaki pour lobaki to lo banano to tika nano ko tepa bad ne ko bele babengi ngai balobi la ngai o player Martin Fayulu na Bemba ya Martin Fayulu leki ndeko to na débat wana te tika na zong seblo ke na zaka mta Martin Fayulu madidi te na bundela rende peuple soki na zaka Martin Fayulu madidi bela kenda ko lia kuna na ba restaurant la to na landa kai na bisika oyo misana ene so ezali Martin Fayulu amone elongi na ngai te soki na lobela ka Martin Fayulu madidi pamba te na ne salamate na mikili nyonso au moins président moka bina 62% na premier tour ezali bongo Martin Fayulu madidi longonya mwana mboka pozali ko bunde tumba na cause juste tozali kolela vérité ya ermi kasi ndeko polémique na yo ezo esikate pamba te Martin Fayulu madidi azalaki wana pe biso nyonso bandeko tozalaki wana mwana mboka Bemba Gombo asali mabete kasi bolingi alobeke kwa motali boma boyebi quand même Bemba et puis les bisabilo ke Bemba za la problème sérieux na mindeli Bemba ko ya kotinda bino na makamba bete yo oyo kufaka nzala population congolaise peuple congolais yo kufaka nzala yo liaka te mais boni ozali kozela kaka batindika yo boni ozali kozela kaka batindika yo bandeko tozota ba exemple mikile ba paya misusu ndeko moko kaka po esika ezangi bango ya kotia mituka batona babimi bagangi pe président Longwe po lipa emati bato babimi na balabala bagangi mokonza mboka Longwe po sandwich oyo liaka te utakalata emati lekolo babango babimi ezalaki pola nini babotoli moto atekaka lokwa biso bato balekaka na nzela ya kobotola babude moleki wana azoteka babude la soda abotoli ezalaki etalika motalaki président mais soldat abotoli tango abotoli ye kaka ba sandwich na ye moto wana gangi pe peuple bimi mokonzi ya mboka longwaki po yende akengelaka ba soda balobi cela veut dire ote ba soda malamu te boni bino ba mboka Congo bolingi nani atinda bino po bolingi nani akena boloko asundela bana yo moko za ko souffrir est-ce que nous allons ko révolter yote yo zo bima mikoso ko sala bondumbo zo mbongo te yo ka capacité yo oyo kenaka ko yiba bato bazaya mawa ozo yo capacité ke moment ya yo osala soulèvement populaire ya ngwala pour article 64 zene mobeko likonzi ya mboka ozali kozela nani apesa yo aval ozali kozela nani alobela yo nyoso biso tozali kosala tozali kolobela bino te biso bapande sango tozwi article 124 to telemi to ekolobela bino na tiki te na lobela ke le posika ekoleka na koti la parti politique 2 pour le conseil l'article 13 na 14 est-ce que nyoso nazali koloba ezali kokena matoya bato bazali na mayele to bozali bato la bolema kasi soko bazali na bato la bolema émission na bino yango ya éveil ya conscience na éveil patriote et patriotique émission na bino yango ezali koya ko éveiller conscience na bino ezali koya ko éveiller ba patriote et na sali émission na ndimi ba boskila kanga na Kabila pour Kabila tindi bato na sur le terrain alobi avant les 30 ba kangosia de la presse Félix alobi avant les 30 pour na picoler vérité oyo ye ayebi pe ba bomba tala mobali ya bolole
vérité oyo kundama mengai na lobi yango bandeko soki tozali ko kendaka ko luka boy ndenge na yebisa bino je m'informe je me cultive rien que pour vous informer soki nazali ko yebisa bino et que je suis là pour dénoncer les insanités je dis tout c'est que les gens disent tout bas mais soki couple moko bomba sekele na bango ba balana na mabota ba kunde yango la se mengai na ke ko pikola ko yebisa bino est-ce que boyebi comment nazotia vie ya bana na danger pe ni bota na ngai pe église ya nga la sambela nazali ko kende soko sambela te pamba te pasteur azali menacé yenanga tozali famille te bande ko balandi azali kaka moto ya bato pe to kutana kana ete po ete ngai nazala nga cheval mais lelo oyo azali ko lala tête tata ya bato moi sina bana bakimi ndako likolo na bino bato ya bolema likolo na peuple oyo boni na mayele te likolo na peuple oyo na risqué bambisika de boni na soki na nzela pona koma wana kabuya babetaki ela tiki kabuya na lobe ko kilete na luki bato mususu na komi na katikati na zumi nini na telesibilo kasi boni peuple ya boloma beko betaka maboko papa maboko boko beta ya nini ntango mbemba lobaki ezalaki te bobi mana balabala basoda nyonso batielaki bilo bakosala bilo lokoni atako bazali basoda rwandais bakosala bilo lokoni moi mafuya basalaki baboki balaki mojene tango babaki bango mabanga mais pas si vous allez ko yiba ba combattant te ba téléphone na bango pona nini bino peuple ya moyibi bokile ko yiba kabina na kingakati wali makasi te okile kingakati boyibi ba combattant te boboki bango na mabele bo bayoki pasi bazongi na mawa okay bayaki lesengo ya kobunda pona ye kolo kongo yo moto yiba kala machete yo moto oyo mesala ko telema bisika oyo manifestation ezalaka po yiba ka téléphone mais kena kingakati bango de bato batoni ba téléphone ya modèle na modèle bango bazali na bituka ebele bozali ko banga kabila bozali ko nyoko lisusu peuple oyo azali ko bunda pola bino peuple oyo alobi atika bana atika ndako aya ko telema paloba boni peuple congolais ya bolema kabemba ko pesa bino afali moko te bemba na bana etanga kotaki boloko bino bosoki mikili ba ofutaki biya oke mikili ba pa pona ko tala est-ce que boyebi teke ba avocat o basambela ka bemba mingi pe bazali na boloko boli peuple ya bolole boye tika mindele ba monela biso tika mindele ba seka biso alors mindele boka ngila biso ikoki ata mwana ya kongo moko ta kota ba mboka la bino ba souffrir bo référer ba biso so bazali tango lokolo ba bongo bo si ozali ko ba mabi kasi to ba bongo te pola nini quand ezali ko sala biso pamba te nanu to mona te ba peuple ya bolema bana Israël Joseph akufaki o abana ko kamba bango mais tango Joseph akufaki ba tika ki bango moko ba se multiplier ki na kati mboka ya bapaya pola nini baba nyokola ki bango tango ba moni bango ba se multiplier mokonzi wa akota ki la sima alobini alobite bana Israël bazali ko multiplier les plus appelés bazali ko multiplier ba kokoma makasi kolega mais au congolais on se multiplier raté congolais on se limiter le boko na se katela ngai pesa ngai kabela ngai soki mutaboy ofingiye lobo ko kotela ndeko no congolais obuki e biloko ozali ko mona ba rwandais lokola ba robert waté ozali ko mona Vital Kamerhe était burundais ozali ko mona te ba Lambert Mende ozali ko mona te banzala nzo ozali ko mona bango to mona ka bango te oyebi bandako la bango to bandako la bango te mais bokelo ko buka bango pona ni bango so bakani biso bazo zwa biso mais biso to kana bango to zo kokate pona nini ba rwandais baleki biso makasi ba bomi bato ebele kabila bomi bato ebele Félix pe la sela zo ko sa kimi ezali me bato bazali ko limwa bato bazali ko kufa ba soda balembi ko kufa ngai océan nazala mbongo te na koma ko sunga lisusu bato la pasi ngamo ko pe nazala pasi mama ya goma ko ya bokomona ye ba futi billet 250 est-ce que ngai nazoka misolo boni pona ko sunga basi ya ba soldat ezali Félix asunga basi ya ba soldat nalo balalo bate yo Denise okene ko soma monia Rwanda basi wano lekala kila goma mona ki bango bosoki la lobi la manke bango respect nini bolingi na pesa bato ya bo respect ata ko biblia ezali ko loba bato ya bo bazali ko mériter respect ata mokete na peuple congolais mais peuple congolais ozali wapi lelo to loba na biso la bino bozali wapi bapaya nyonso balobi bangangi balobi bacholi babandi koyoka biso mawa ya kolela babandi kolela ngai bato balinga bayamba ngala lombango za bandi kolela biso bangole ezaki bana Kongo te bangole balobi mamosi ya ko batama na komi na lufu lobi la kokima te soki na kimi ezali lokola ete na kimi mabele na ngai nazali mona ya Kongo ngala bote na Congo central na Bazaïre à l'époque mutulu nanga bakundi la matadi lo pango la biso la bomba la matadi bosiko ngai na koma ko kima bandako la biso le kotika na kovana na kima siko nani ngai mukolo mboka na bota mina matadi bisika oyo révolution ezali na mboka ya bavuluzi na professeur Simon Kimbangu ya mama Kipavita ngai descendante la bango siko la zo kima nini oye bisanga nazoki manini Simon Kimbangu s'incarne epai na ngai na limete na petit boulevard siko alobala nga pesa nga makasi siko soki la kimi seke na Tcholi Nzambe oya tindaki abo Simon Kimbangu ya ko s'incarne le suna kati na nga pa bima nazobanga yo Félix te nazobanga Kabila te
Kasi Félix moi mokena okela ko mapoza makila ya monoko chala mwana yebe loko la zolo tango bitumbeza ki ayena jibempia ayebi tango ya kotela ki weranson mais na sima yebi lo embo la ye alobaki osa makila ya monoko na ngai cela veut dire place ndeko pesa nga mawa pona kanisa ka balo embo wana ekota ka ngai nde na okela ko mapoza makila pe ya monoko na ngai lokola nga moko la mizoki sisoki na boki musuna komela nde na zomela yo mais keba Félix keba poso nga na bila patrouille kozwa yo yebisa bato wayo lokolo sengi kimia ezala po lobi kimia so boma batute okoki jamais ko empêcher ba journaliste ba yebisa bato ba informer peuple bisika oyo mabezali pamba te moko yebi kokotela moko na fraude oza ozwa kité mais makambo yo kotela ke simba kité parce que fallait ko annoncer peuple oyebisa biso oyebisa bandeko lo ba Martin Fayulu olobi lokola ngai mutu wana yeko lukanga ngana keke ngakati kusula naye kasi tela ni kopalangi za boy bandeko lo ba kokai ko boya teto ngato pesa mabuku mais siko yo ke yo moko polia na tango bokela 6 mois tala banda ko botongi boni boyo ko papa nanga tala simozo nga mutu tala simozo nga mutu il va faire gola José de Nuance c'est quand nzamba pambola bino ba ilanga nzembo ya Congo po ya mo bopesa biso maïl mais boza lokwa Jean Goubal parce que Jean Goubal alobi non na ko lia ebele na ko raisonner muke ozala bolema ero fufu ero malwa ero matembele na simomeli bière oza ko sala makambo na sima ya kwiti yango to lobi to lingi yango te bande ko balandi na lo bali sule ngeni boye bisaka ngaka sibalo bakandeni nazozwa ta ebele bisika la sala ke biso boyebi pasi nazo mona boyebi bana nga bazole la tamu nyos ebisi bilo ke la bungse ki mona 16 ans la crise mais lelo nana kufa lisusu ponga ina ki marakaka libota la ngasko ekomi kolela ekomi kolobose ya tika parce que to kokite c'est quoi to tika soki lo ngala tika siliti kabila sepeli Félix sepeli mais na kotika te atabo exterminer libota la nga mais boye banzambe ya lola zali Simon Kimbangu akufa membalo akokufa te soki nanga bimi héroïne ya République démocratique du Congo mboka oyo feza la délivrer pe bayindo nyose fo babika parce que toyeka pour la côté et tumba oyo yo afdel kosak ba congolais olobaki oye on libérer Congo bongo okota la bamikili nyose bayindo mais boyaki nde bomoni héritage la bilo pe richesse ya Congo nde kanga bilo miso merci na bato nyose boboma soba mususu wana ya Musée Laura Désiré Kabila Kabangi okufa malamu po yonde mutu yaki sugote kamboka utikeli biso mwana wa yebana te po ba récompense ki yo la guerre na yo tala mutu yo memela ki biso tiki bana na yo moko ya la bango te bazako nyokwama bana na otilelo ba yebane te mais soko yaki tala mwana o a gouverner ta biso to ngai to boya te po na lito sala ki ya kolongola mobutu mais tala bolole na yo ko mema mwana ya mutu mususu oyo na yo o tata yebane te mama yebane te tala si po place botie Congo finalement trahison la République démocratique du Congo kabu ya tika ngana lobaya obeta magiti oso ngana lobi mabeza tika to lobako to solo bapoto obanga bango te to solo bande passe ya Congo ngana orpheline de père et de mère mais la zone di ma risque ko tika bana ngapwa po souci ya Congo nazo mona basi minene kitoko milai minga ya mwasi oyo lobi faza na libala mais la moni mwasi nazo tambola moitié ni na bar pe azu eloko te mais basa bande ko langa basi ngana yeko bundela bango te faut ça langa pasi na boyeza la moya ko kabela bango nyoso te. Pe la côté ya bango ndenge ta muselo ko musese comme le roi virus mais nazo luka moyen ni na aborder bango moyen ni na talisa bango ke batika ko tambola bango ba ya to bunda kasi mboka ezo pesa biso chance te ba politicien ba s'appelle un problème te Martin Fayulu m'a dit ya lobby to bima azu risque bolingi su bemba ya zo risque mtauti prison ya 10 ans boni bolema ya boy maloba lobaki boyoka ki amote alobi to sala ba marche mais to banda yango bozo zela nini bilo bolinga batinde kakabino mais pola ko yiba batinde kakayote oso ko tsa esprit na okala ovanda ko bela ka milimo pokele ko yiba bato mais posa la marche zo zela nani politicien mo ba pesa ko ba politicien la babuta ba batata ba mamate bala bemba tam o ebeteke papa bemba kufa ko la crise à mona nae boko sonzi la bemba tata nae merci bemba gombo okoma olela matanga to zaina welongo papa Dieu n'était l'otake tuka et tumba plutôt le sako bakulaka boni sisa foto molempaka bongo ko bapa ko ngo ba isulengeli tozana bino mama Jawa salam alaikum merci na ba musulman nyos na teni bo pesa kingai et sala ki musana ngo na koma ki pe ba mona kingai te pe na zongaki vraiment merci na bato ya Simon Kimbangu oyo bilo pesa pe bozwi tango ko bondela pona ngo océan bolobina ya lelo to kutana pona prière merci na bilo pe merci na la gloire de l'Éternel pamba te bo bandi jeune pona ko bondela pona océan de la presse na musala oyo ko sala mali 30 jours merci Neno Kengila merci na bilo nyoso o bozali ko bondela na mikili ya bapaya ba auto solide maman Julie vraiment te kanzambe abate la bilo merci na maman Nezia po ete prière penza ezali ko salama ngai pe la tikite to zaina bino longo ezali tango ya kokila tokila kasi na pesa ki bino 2 Chroniques 20 nalobi Josaphat tango banguna na yeba yaki po baboma ye alelaki epa ya nzambe
nzamba mimonisa ki apesa ki bitumba ya molimo pe Josaphat abundaki kasi ba congolais soki botangi yango na suka bokoyoka mawa na sima na yango ya kolonga Josaphat akele kosangana na bato mabe pe nzamba apesa ki mokongo kasi biso tozala bongo te lokola nzamba azali kati la biso tolela tango loso pona kobondela pona kolela pona ekoloko naloba nini bokulaka kilame plus 49 nzakomba fulangi itungia isako nkoi pese langa papa emanzinga loba nazomona ete Anita babena zana bino kabuya zolo batango esilika sitoloba papa enoke ngelo kabola yango atambala mibale po ete sengeli vraiment toloba tokocha NAD bande pamba te soki tolobi te tokozwa tante esengeli siko toloba parce que semaine ya suka ya ngolo yo congolais nyos oya kobima na balabala te tokotumba bino congolais oyo akobima te bande ko IDPS bolandanga malamu tokosala bino face échec ali boso moko na bozui kuna bokabi mbongo ba frère Patrice baye bayemi bato so baye bayemi tozala problème te mais boye ba ke prière na bino koma kité parce que bosala mo par défi mais ya biso eso koma poto so bunda la cause juste na yebisa ki bilo tanga livre je suis to ça pour conquérir pour la République démocratique du Congo c'est notre seul patrimoine ezali mboka na biso ezali mabele na biso to défi yango te kasi botala Rwandais ayi ko gouverner na kati ya mboka yo oyo moyembi nyos telema ki pona koyemba po ba pesa ki okatu ko bianza est-ce que moni makambola te est-ce que mona ki yango te bato boyembelaka bato boselaka ba concert à $5 $20 ya VIP bato wana bazozwa mbongo wapi mingi bomemi bango na batela ba prima courir po bozali basali ya nzambe ya lokuta bomemi bato bayaka kopesa bino misolo bango na sozali misolo ya mabe misolo bazozwa na bondumba misolo basali bakisi misolo bakei ko bomaka bato butu kasi bato ya nzambe ya solo bazali ko nyokwa bazali ko zwa misolo te po ete mboka e rendre bango ba malheureux yango na badimi na bofana tokoteaka yango mikolo ezali koya po totalisa bino nini nzambe aloba na Malachi pe nini aloba na biso na Lévitique 14:21 tokoteya bino awa pamba te poussière de la presse azalaka pe moko ya nzambe yango bomoni Simon Kimbangu ensecarna na kati nanga abimena mutu te olo ya bitumba oyo mena limete kabu ya témoin pe lobita ngayokaki na komaki bayebi lisolo na bagangaki balobi ya solo tambola kana mvuluzi pamba te mvuluzi azaki lomona bande ko toleka wana po tolobelaki peuple congolais to pesa la toli bande pour ela komona suka kabu ya lompasi nzambe nanga nalingi na loba na ikobanga mingyo ose yalingi ya loba ayiko banga prison nalingi na loba na yiko banga mingyo nalingi na loba na yiko banga prison otimole ose ya la paix na salanino na senginde la paix merci na présence ya chemin ya monsieur Borel na Sandra ni la babote les États-Unis d'Amérique pambate boza déjà la Kinshasa bandeko esengo oyo mingi ezali pambate biloko la biso ekomi yango tolobi nzambe merci pamba te ata koba kobundisa lokola yo oza nzambe nyonso esimbami epai na yo yo nde liloba ya nzambe tala oseana kabuya baso lisusu mapeka po ete balobela bino oyo bozangaki koyeba mpe bakomela bino na bisika oyo kabuya akomaki te pamba te rele ekomi lobi tokolakisa yango letando eki merci encore une fois na lipasa na ngai ino ya océan de la presse congolaise ino ya CNT live mama Anita babe merci na yo bolandela biloko na gima pende wa bolingo pamba te makambo eza kokende ndenge nzamba lobaki bande ko na ngai ba mama ya doi merci na mama Adja assalamu alaikum pamba te réunion na biloko lekaki kitoko kasi botinde vidéo te partout au bozalaki na tous les 4 districts bosalaki réunion stratégique na lobi na bilo ete le 30 tokokutana mais na kopesa place te po badongolo misi bakoyeba kasi bato oyo bakolekana po na koyebisa bino esika tokokutana na bolimboli tokosala kasi ndeko laza kobanga yo te Congo, cette fois-ci au Congolais, c'est la délivrance de la République démocratique du Congo, qu'il pleuve et qu'il neige. Parce que tant que c'est moi qui m'a fait la botte à matin, le coup là, c'est pas là pour ça l'incarnation panama. Tika était Nzambe ya Congo, à mon avis, sur ma maman congolaise. Na le bimbo de la bino, ça y est de la paix. Merci na grâce. Merci na Pape Jack directeur recherche stratégique. Merci na Samo Mokonzi paré à l'émission Bangay. Merci na bino sur maman Nézia, maman Chantal, maman Sophie. Pour l'année n'était Boki Mamba Mopenza na université de Verti appliquée. Pambate Koulande Bokoyo Bosolo, Bokoyo Koulapela Bosolo, papa Jean-Paul Ilunga. Tozalana bino Ilungo. Ndeko wangai Kokom Kema na Lyon. Nazaina bino. Ba papa Nyoso. Tozali ensemble. Bandeko na Suki City. Mena bakisalika moko ete dossier wana ezali en cours. Ya mona mboka Albert Dieka. Dossier ezali en cours.
Bande ko banga lelo na kolobela pe yango mais na tango moko po ete lelo na yaki poto lobala na congolais tika ko condamner Bemba. Bemba alobi tout ce que les gens disent tout bas. Yone congolais telema mon mboka Bemba Ngombo. Ah je suis MLC. Je suis MLC. Je suis MLC. Ya mon mboka Bemba Ngombo. On a moni bongo fédéral lycée Bazaïba. Ah maman F Bazaïba ma maman. Tozo koute la sikoyo pour ba matériel ekomi. Soki na bande ko yate cordon pas maté na zalaki na moi bitumbate. Canon nazali je suis MLC. To koute la cordon la biso ndenge tomesana. Bande ko balandi. Peuple congolais, dressez votre front, criez le temps courbé. Tout dressez ma front, abisso ezaki le temps courbé. Tout kende siko, tout soit plus belle là. Yako longola, assassin de la République démocratique du Congo. Bitumba la biso toko kanga aéroport. Bitumba la biso toko kanga eterne, ce qui n'est pas eterne, ce qui n'est pas TNC, pour la bien monter pour la mona ngoka ezaya ba très très boli misanga moyena tanga ta yango zalité to ko kanga yango te bande ko boza na belo la kimia to zo ke le ver kinga kati po ete to empêcher Kagame azala président sénateur po ko zala Kagame ne ko ma président sénateur mbote la belo nyos kabuya l'homme puissant to suka awa l'homme puissant bye.